Maman si, respect dans le mot les lunettes, yoza mère na biso. Ceux qui viennent dans ce quadre, les lois en bonne santé, c'est qu'à bon maman si zayo. Faut la vérité. Ce que j'avais dit, je retire mes paroles. Et puis, je retire en Okala. Parce que c'est toi, maman si. Yonde mutu, ozana mbende, ozana vie, yoza maman na biso. Moi, nazara la maloba mabia ko loba me, maman si olimbisa ngai mona na yo, nazara mona na yo. Et ça respecté, na vani bina na terre na bino, koto ngamo fona le kango. Vie pas yebelo mote. Mais na ko loba merveille rambo. Yo oza chaîne ozo vivre pena awa na kati ya Paris awa. Mais loko yozo lukana nos yeux moté, mais ozo manquer ka vie quadra. Ozo manquer ka vie quadra. Ozo ko ba bêtise, ba ko cacher ba boba. Vera mboza master na oti. Comment on vandi bo ota. Ozo manquer bino vie botiki. Té. Il faut que boya ko lo batali loba moko. Ngas ko na fani pena par rapport na taille na bité. Na mona frère oyo azo manquer vie trop. Parce que biso toyebi partout au Kendara, ba bonheur à virambo et touchara et darabiso. Soleil merveille zaté. Ba yebi histoire té. Ngagu na ya na kuta histoire. Mais histoire on a la kuta na ngona mona ndenge bazo ngala traka ngala mona ndenge mama le Tupac à kota na mona ndenge bourron pe la kota na mona savane depuis ngama na ngona pc ba chorégraphie. Na mona ba tout presque. Bah Fali, bah soleil, bah tout. Bon, il y a faire épée, il y a rappelé à mon pépé. Bon, Fali, et Zaï, tant d'orchestre, c'est Zubes, tous hommes, comment tu sais, via zo créer, azo créer, bah, on a créé, antenne, on a encouragé nan. Tika na yo, tika talan zela na yo. So ozo continuer kaka. Na tombola maboko likolo pour stratégie ezali. On a du gaz et du restaurant MK Royal aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Décryptage. Chez nous, c'est chez vous. On a plaisir, encore une fois. On a un nouveau numéro, on a Bissot. Avec tout, en tout cas, hein, toujours plaisir, le même plaisir, toujours avec la même gaieté. À chaque fois que je me retrouve face à vous, la meilleure façon, il y a Binopé également. Il y a soutenir Bissot, les alliés, il y a s'abonner. Au cas où vous ne l'êtes pas, abonnez-vous et partagez. Et la façon de bien soutenir l'émission Nabino Décryptage avec votre humble serviteur que je suis. Dans ce nouveau numéro, je reçois un artiste musicien. Ça fait un bon moment de Lukana, emploi du temps pesaki moins compliqué, mais les lots quand même. Zamba Pesibiso, Makasi a Pesibiso souffle de vie. De Koutani Lelo, enfin, de mon année, l'émission Nabino avec Tchétché des balles. Tchétché des balles, drummer à gaucher. Ouais. Non, drummer à gaucher. Drummer à gaucher, alors, on a eu plaisir, hein. Tchétché de balles Kin, Tchétché de balles Mikili, Tchétché de balles Kin, Tchétché de balles Angola, le Tchétché de balles. C'est ça. D'abord, boni yomoko, boni makamunyoso. Makamunyoso, ça va. Avant la bande d'émission, au moniteur, au yoki yango, tika kolo batu beza mabe. Virambo imbango. Au moniteur, au yoki yango, tika kolo batu beza mabe. Ah, viens sur les quadras. Mutaleka kwa zarate. Ya mwana bola muna yo
ezo sala ke bat ba chrétien ba profitaka pour le muté malamu turo muta pousse na soupe mbe na biso te tolingi te merci ah obanyo mba mon agressivité makasi bongo tolingi soute nini na Koffi Olomide anga pe na lingana d'entrée de jeu comme ça dans la clin d'œil particulier à l'artiste Koffi Olomide ainsi que tout le groupe Quartier Latin jusqu'à présent poser la caca affiche na date officielle pour na hippodrome de Vincennes on a pour façon de soutenir culture Zarara yako Tombola toujours très haut dans le RDC partout ils allaient représenter culturellement parlant mais d'abord c'était avec la présence non pas vous c'est pas laisser venir Gilles Bikembo Gilles Bikembo place to kutana vendredi samedi kuna to betaka wana pena ndule les alaraso ngoka tous les chansons presque ba massa to zalaka wana interprétation za mengai so na yetam suna wa na beti banze mulanga album nanga pixana to mona na yembika Koffi Sili mais to eza ba interprétation nyonso ba musicien sur RDC et yimba makuna ba barloy masengi bazali batubele bazali ba yemba ngo donc pepele mengai mbaka ngana uta na orchestre so chachu so na côté so na mati na beti chachu na biso Sili pepele pas Gilles Bikembo na mama Dina Bikembo place boza merci Nabi évidemment bien mbanga action à chaque fois on a Sarcelle et pas vient de Gilles Bikembo mbanga penza bien na madame nae en tout cas merci beaucoup na o nyonso bosala pour na biso surtout ça collaboration na bango salami no nini bon ngai musika sika accompagnateur moto na libaya ye mutu ta na la direction ta on a comment par abi de bal il faut y avoir place to betaka ok ngana kendaki place vient nga Suzuki 4x4 betaka na kendaki kuna na jonga na kota na yemba boy na moni pe Cambodge il aya bamanga 50 ronga biso ngana mtu na leo ko na tena drum mais ya mbinga na Paris ça l'a plaisir Cambodge bon AGP et puis on a grandi oui c'est ça na matipe na yembi ba chacho na yembi binda ba ça craque mais yo pe na net vie kaka nga habiter ça lokolo ponga na sima na drum pas vie na on a là imité il est capé très bien bon na mona jour sous muska bengandeni mais devait faut ko ta Sarcelle wapi je adresse atindi pas na landi on peut tenir na hits na komiona ba misi banda ko beta na kutaki mila ba chanteur na ba omba bazo beta ba mo cheche de balto ya beta kenen na to na koti na yembi pe wana bouja salle da GP ça mo pepa mabe Vigile ba monter au monde aux abe photo comme tout ça nous contrat au comment on beta chaque vendredi samedi tout ça donc d'être sur là il y a moi mon peu Vigile Bikembo to sur là il y a mon to sur là par contrat na comment on beta qu'on a chaque vendredi samedi na 21h 22h musique il y a Kano ya bien chat tu ezali tous les musiques et ça to betra kuna na Sarcelle donc problème nanga tchétché des balles na yoloba ya pe mai moi trop na les émissions té na yoloba d'abord na côté la ni mutu mais d'autre part trop c'est trop par rapport à quoi par rapport il y a merveille Simba tozalaka na porte-parole mo Amiyu. Oh, tu as ce problème. On a eu merveille rambonné Amiyu. Tu as comment merveille Simba. Yum to comme si tu es zara. Comment on comment bonga comment merveille Simba to longola rambo parce que merveille rambo azo lukaba problème mo o etalita mutuna makolona eti. Asali onini. Merveille rambo azo mankelenga vie na rambo. Na moni vie rambo na minute oyo biso za quartier latin. Ngaso baye banga tchétché de balbo za pour na quartier latin. Quartier la terre viera mboza via ba petit ebelé surtout bito no tanga bato ko raté bato belé via affronter via za danger asala ba mabelé mais merveille rambo tanga zo le écran azo cracher ba bobar azo ba teke donc viona za via ba petit belé nga vane na parler na vai na otala azo conseiller non ko faire ma tout potote ndeza boy ba fali bazo ma tout poto ba faire banane mais ba bina filo ba poto so ndeni oh yo conseiller Koffi Olomide pour na poto na télévision merveille et ça respecté na vani na terre na bino koto amo fona le kango vie pas yebelo moti mais na ko lobaka merveille rambo yo oza jeune ozo vivre pena awa na kati ya Paris awa mais loko yo zo lukana no zia moté mais ozo manquer ka vie quadra ozo ko ba bêtise ba ko cracher ba boba Vera mboza master na oti. Mikolo d'être stoté d'être aussi parler mon côté, to tie ba master so ba zulu ba ozala côté. Pour Paris ki zulu ici là mais to ozong songa pona yo, pona bino. O manquer Koffi, to zio to tie o pilti bila kengelo pendant 3 jours. Après ta ba sisi ba l'union na sima po
botika makambo manquer ba vie net vie rambo que manquer aza camarade na hôtel mais pour te faire perdre au fil d'un hôtel mais pour ça là net yo sali menace pour lui qu'il peut jouer des faveurs na yo juridiquement judiciairement parlant ouais et que le roi menace voilà ce qu'il faut faire il faut aux un petit peu prudent parce que tout ça na milé toi na télé bato boita la biso quand même ba olingapé ba comprendre chercher de balles c'est normal à Nakanda c'est Koffi Olomide c'est pas n'importe qui c'est Koffi parce que biso ka randé hein et mon bon ba numéro MOP a retourner likambu MOP ko kutana naye ne to monika Koffi Olomide to muto mesana naye mais Koffi Olomide wana place à ça to ko mana wana no Léona Lobité c'est ça le problème parce que eza pasi mingi na motema muto yo sala makambo ndira za muto vivre te na mokili ozo baté ni nyozo loba na télévision so lingo sala makambo na bino na makambo yo koma na kuna na elo wana kuna landela makambo na bino le kana na télévision tika vie quadra van ayi vie quadra ndi azanga donc biso to lingi na biso te ba déranger la sauver ba déranger la sauver quadraté to lingi te biso ba petit netoza net nga mikolo na zame ce ka net Rambo merveille vraiment na osenga na yo ce qui o manqué ka vie Rambo et comme un problème na nga na yo oza porte parole ya ki na orchestre ba tia ki po o sala makambo no calmement landa parlonde pe simba to kena na nzela na yo tala nzela na yo tika vie quadra vana na ye tika vie quadra avana na ye po vie quadra o ya sali bato ya bongisi ba maloba bimisi na ndenga bongisi la bato mabala na ndenge ba parole tout wana na makambo bulo sala ba concert a beta ba histoire tout ba quatre dans so na lotanga e kokate merveille tika vie quadra tika vie Rambo avanda na ye calme le kaka loblaka makambo na bino yo na côté na ba simba kuna nde bosa makambo na bino ko yaka ko toucher awati so ko toucher sous vie Rambo ba frère nanga na ebisio e kozala mabe parce que vie Rambo a qui parler makambo te net il y a un confrère mon père manka vie Rambo trop jeune mobu Alexis a manka vie Rambo trop total a kaka boy ninga o manquer vie Rambo donc ba ko courage o manquer ninga vie Rambo ou va nous manquer ninga Koffi pour que Koffi répondre ba tout Koffi a qui parler makambo te tout le biso ba petit to telemi oya ko manquer Koffi Olomide biso moto sa charger na ezali ni problème te ba toucher via mututé mais yaka lobela makambo na ya vie 1.3 na mission mais so bando ya toucher ka vie quadra donc yeba ke non tam so zo sala émission a oyebité libanda oyo ozelo oyebité tu te bal toi Marseille toi solo toi ngana tout na mituna yo pesa ba réponse voilà comment on a cherché des balles lélo monter sur ses chevaux pour défendre des goats la légende Koffi Olomide motivation na yo et où tu vas parce que na ndenge ya quartier latin à moins que je me trompe na zo batté sur les albums moyo beta na ebité et sali na zo batté ceux qui cherchaient des balles ozwa nini parce que chercher des balles o nga na zo ba chercher des balles ozwa qui lumière makasi na académie ndé bina chercher des balles comprendre ngai na mona chercher des balles na la samba playa na lo makambo na yebi na zalaka na mona chercher des balles même promotion na Cambodge on a kakol titulaire so longoli kakol neveu na Nicolas azalaki so longwe wana yo na Cambodge bozalaki ona na sima ay mo yo ko tono betere ba danseuse nazo makambo pendant no ya la samba na no mona bi ouais to mona bino tunde yo na Cambodge ko tozalaki kita simba benda pendant mona nde makambo ngi ba dokine mais les lois remontent à chercher des balles pour défendre Koffi Olomide bec et ongle. Motivation na yo eza sur base de quoi? Sur base vie ba petit na ye, vie mutasala ke ba vie nanga ou ba mimanga na mikili, oto ya na académie. Ba vie na ba pile petit avec quadre. Ba musicien Koffi Olomide. Bayasam Chitu. Yale Modoka Barambwa, Jean Sclamboro Pela, ba Pati Bass, ba vie na biso ba vie nanga, ba somo dolce ba pile vie ba Pati Bass ko kavé. Alors tant on a dans l'académie, ndeto yaki na académie, ezaka lokolo na biso moko wana yango wana kaka. Clan. Alors, ezo sala pasi toze belé, tout pas vie Rambo. Mais to comment on va na ba parler, au moment on vandi bo ota. Kele bino vie botiki. Té, faut que boya ko lo batali loba moko. Ngasko na fani pena par rapport na taille na bité. Na frère oyo azo manquer vie trop. Parce que biso to yebi partout au Kendara, ba bonheur à Virambo et toucha et darabiso.
na komba viona to liaka to zora ba mutu to vivre na komba virambo Paris mobimba awa so tel na banganda tout le musicien interprétera Kofi banzembo na bon aza vie moko boye ba ko to kamata te to monika légèrement boye tété aza pena Eve aza pena icône aza pena légende originale ya makasi donc so tali Papa Wemba Koffi Olomide à part Papa Wemba que son âme repose en paix mais pour le moment aujourd'hui tout le monde a Koffi Olomide parce que bah makambo ya saeli biso na musique ngana zo kota monte pour via linganga to via salanga boité na makamba viete non ngana to na o sali poko ta quartier te fashion nene ngala tchétché de balle so beti tchétché de balle album épique sana au mona oui nazo teka na Spotify au mona album na 10 titres et ça on a album na épique sana combien d'écoutes déjà na Spotify non da tamboli no mati déjà Spotify na kota na za so kota betka pasi ko ata mutu tunde bola na télévision au betka que non tchétché de balle mba moko mona na Spotify to za biso tout kuna na kati on comprendre nazo teka disque na nga muke na ngezo kota nazo récupérer na ndenge na nga na boina na kini ba pression pour na so na bongisi ma mona mikili awa ebongi nde na otake pona pimbwa na ibne na toaka na kati ya ndule mais ya ko mona merveille azo ko manquer vraiment donc il ka merveille te azo manquer vraiment on bien merveille te na ko bengeti ngala to bengana te na kutani kana ngola ba mimai une fois ba yaka ni tango vera mbo yaka ko signer contrat ya Sokoko ni na mona ba na merveille ni pe e motoke somba toke zo somba blo blamana vie na boutique vie boke na tchétché ba blo mandingo na pas de problème on a respect pour lui ça va mais ce que tango yo ebi que no ozarano sous le mouvement te o pesa vie mu Congo vie pe na vie bozara souté les cas na télévision loba makambo eza ya bino moko la elle na bino mais tika virambo avanda tika ko tumo la virambo izo sala bien ti yango moni lelo na telemi tant que tchétché de tant que leader na ko répondre merveille que respecter viona via mon amour liboso via za makambo belé nzela no po ezala bien bénédiction kutaka pa mikolo eza na sens wana yango moni na ko répondre merveille na yebseka que non tika na yo tika tala nzela na yo soko zo continuer kaka na tombolika maboko likolo pour stratégie ezali mais ngana yamba merveille awa plusieurs fois na yamba Thierry Mogatana na yamba pas parole que tu na souvent bah peut qu'on défendre Quadra dans la peau net yo défendre Koffi Olomide lelo la phrase de merveille ezonga mingi ezara ke batonyo so bazo ya koloba sur l'artiste Koffi Olomide bayebi Koffi Olomide ko lekaye merveille te yazala te je m'excuse na kati non la phrase na ya yebi Koffi Olomide ko leka bino nyonso o boyaka ko parler sur Koffi Olomide ça les bino boyebi de manière superficielle yé aza mwana donc bino bozaki ba médecin yé aza mwana donc c'est-à-dire yesoki azo wana yé un discours en direct que je parle de malobana donc yesoki a s'adresser na Koffi Olomide eza caprice ya mwana a s'adresser na papa na yé c'est-à-dire bino boza ba travailleur na bango parce que yé alia place alia table moko na bana ya Koffi Olomide c'est-à-dire place où ya comme bino peut-être beaucoup mater même so peut beaucoup mater yé merveille bi vie momboule aibi histoire quartier la tente ngana ya na magie ngala kota la 95 nga tchétché de balle danseur bano babina bina o moto bina ba V12 wana malembe tabu na chocholi oui kasinga pena ça ngasko na nzembo ya Johnny ya GG mama mina konzemba tongo vokala babia mukulukulu sunga babia o mona jeune wala ta ngonza bo c'est moi na koto ça moi tango mosusu ndoki c'est moto voilà ba série wana to sala on pas boboliko soleil merveille zate ba yebi histoire te ngaku na ya na kuta histoire mais histoire on la kuta na ngona mona ndenge bazo ngala traka ngala mona ndenge mama le Tupac akota na mona ndenge bourron la kota na mona Savané depuis chonga na ngona ndenge pese ba chorégraphie na mona ba tout presque Fali ba soleil ba tout ngala mona il falsifier pe histoire ko bimisa net yo ba tumsusu yo populsa alors que yo zalaki na poati na quartier la terre populsa ba non nzambe a classé non nzambe ayibini a classé makamuna he nzambe abagite okokamata po monde oza to sa émission mais ils en nzela musu mona ba place musu to le kana denzela mo moni place mo ba tie diamant koto mais ngala l'équipe me yo kebo pas au récupérer nzambe ayibini nga asel a foutre la bana na ngala quartier latin na beti album sans nom borizanga kombo na beti mbasu
mikate minene sui kombo nini mbasu ba drum ozoka ba batterie nanga na betango na quartier latin na beti album attentant na décortiquer en mobimba attentant avant que ça en Afrique du Sud donc nazali artiste oyo nazala pe nazala nazali na kati ya histoire quartier latin Tchétché Débat il est reconnu ba tout ba talanga be Tchétché Débat la uta pas Kofi ah te azaba pas Kofi comment peut ça on ramener na ndenge na ye ah ba rapena académie c'est ça ya moni elle wana nga pe na vandi na hotala na par na ngetan ke pire petit avec quadra ça vient na biso Olobili comme faisait là, on a kata hotel, tout ça non alo, na suyo. Na suyo zela de bal. Na émission oyo fait na marno to nga les réalisateurs mignons, ayebi ki na yamba jeune sœur na biso bon ça peut maman, ata oza maman mais les kazara les ki jeune sœur na biso fatu de zoologie. Na yamba ikaka na plateau. Ayaka ne auta penza Belgique. Ayaka uniquement pour atelemela maloba na yo parce que yo falsifier l'histoire au beta masolo ya vera mbona ndenge moko boye ça tara moi c'est akokate fatu kutu za mtu bakal même akokate puis ça ikanda binga na matope vraiment bona boye ayati c'est kaka parce que c'est pela tena mambo yo baka sur Kofi Olomide mais ce que le longa na kambo non sur Kofi Olomide tes zaka histoire mona pour na respect ya mère la grande dame Mamasi justement car c'est pas le beta il solo par rapport à Cindy le cœur madame Cindy le cœur s'il vous plaît au beta il solo moko sur madame Cindy le cœur oyo yesko en tant que maman asepela kate yango moni yaka penda ti takama ni vol bakina ke Tchétché Débat za ko mission Tchétché Débat za danseuse danseuse ne mona biso ka hawa wana kanda opesa mama kanda est-ce que lelo ozo ya ko défendre des goats Kofi Olomide est-ce que vous êtes prêt pour retirer Bamalobo Lobaki par rapport à Madame Cindy Le avant que tu aies le Mamasi, respect dans le mot Linette, yosa mère Nabiso, ceux qui viennent dans ce quadre, les lois en bonne santé, c'est bon Mamasi Zayo. Faut la vérité. Ce que j'avais dit, je retire mes paroles. Et puis, je retire en Okala. Parce que c'est toi, Mamasi. Yonde Moutou, Ozana Mbende, Ozana Vie, yosa maman Nabiso. Moi, Nazara, la Maloba, ma belle, Lobame. Mama si olimbisa ngai mona na yo nazaka mona na yo po zana papa na biso vient na biso quadra faut na s'excuser côté ba maman et puis olobi nani Fatou de zoologie nga Tchétché Débat na ya lelo na lekine émission na boya ko ya répondre yo parce que na yeba ke lelo nga na oleka Fatou vraiment na retiré parole ça rancune ni vergol donc c'est ça quoi étant que Tchétché Débat leader donc maman si déjà mère na biso oyo papa lingi il faut respecter pe ko landango donc mon ezaki na émission motam so lo bango boyo bazo pousser pe ka la cadre lo ba pe keneno na ndenge moko boyo mais na eva na tena habité mon mto ça la commerce na émission na ye mso kama ta ça la lo kate lo ba boyo po ya gagner ba vie mais si longtemps on doit 50 francs yango moni lo mo erreur mo eza tozo bossa na ko obimi na plateau comme lo ba n'importe quoi bulka que nous c'est ça journaliste non et si longtemps la vie continue hein. La vie continue. Mais le bon business ba conséquences belé. Voilà. Ya ngomoninga lona iva na plateau no lelo na s'excuser pas Mamasi, ceux qui na lobaki mabe Mamasi vraiment faut limbisa ngai parce que na ba œuvre atanga na lobaki ko mabe mais ba œuvre ezali ba histoire ezali c'est que tu as fait au quartier latin et ça ba grande histoire à makamo minene ya somo donc na robo salangote. C'est moi Tchétché Débat, je demande pardon ceux qui erreur ya la ki maloba munoko isa ba erreur mais vous n'aurez pas ma coloté mais bête appelé Libakou. Bête à Libakou mais banila masouté plus jamais pour Vierambo vraiment voilà venangai oh via linginga pe fona lina sepela na respecter mama sa mère azamère na biso to banana ye ndé wa histoire ndinga ya latino to zana ye ndé petit azala na vie na ndé pas commencer la vie mobile ne zoua alinga ba jeter na mobile na ye c'est légitime c'est normal c'est ça donc la grande dame respect belé panayo donc coup de chapeau. Ben c'est pas parce que Tchétché Débat a respecté ma maman pour tala opé sa maman kanda maman autant musique ya ti a pas répondre pas tout sociologie depuis la Belgique j'étais salué ma jeune sœur na kati opété ngai naza na ri drummer na yaka danser de na beta drum et puis na danser so ya ba danser na pe na danser na quartier là te la wanga na ngote
Mais ngas qu'on n'est pas café, n'est pas comme d'abord smurf banin. Kasi on a bien en opé. Nous avons d'abord chicken, d'autres chicken. Ouais voilà. Bah smurf, bah chicken, bah coquet, bah nin. Nasko na y a on a style on a dans quartier là terre. Veta on a tout dans bah moi bah bima. Yo na ngabité venga danseur bina nan. Monde vient zonga. Na bina sa instrument sa logo moté. Na beti ba mo papa na bloqué pas na kangi pas. Kata. Suzuki yara petit au monde danser bina. O ba danser Augusto. Lobby on la clip. Mon ninga la kota mba mo lobby na sa clip ya V12. To bina Mireille Konde awa pauvre Mireille Konde. Ouais. Ah la grande sœur ya Mutunangai Nancy Konde, je te salue. Voilà, na miet cheg ya na Luanda. Awa ba obina bini kuna nga na bini côté na nga na bina na kitambala be mwana muke. Na bina vip singa que on na oti Paris petit. Voilà dans vandi bo on nga ba ndeko la double na champion. Abi na oti Paris ba bina afuna me ma. Nga si ba no azalo mwana muke. Oh. Vous comprenez? Donc na kota quartier la te mwana muke. So tant on azo kokola na ngai vi na nga nyonso ba mapa bango ba viona batinda biso. Donc to mona ba makambo ndenge na ndenge. Écoute, mettons une anecdote moko na air bandit quartier la te wana. Voilà. Nyongo pina na ba ene nyonso yokutaka. Boté. Pas salob na ba kana ebele. Te tourna ngai tanga na yaka ba massa na ba danser. Tomalin, Chocholi, Okechu. Ba yi 3. Bazara na bandal nga za na kavi. Parce que ba comprendre que via zo linganga mingi pour na ina ba style ba marque ba kitise la mata tenga na ba style ba américain ba Smurf ba gauche ba bilo mo ba marque voilà. So faire mo na style mo ba sika et ça peut ba la Paris bien ba c'est ça. Alors ce que comme hier mo jalousie jeune moi yo Okechu bo na ba te so akenda puis mais na pesi ka mbote. Ah yo ba yo donc jalousie est côté makasi. À part on a danser ici là mais tant on a comme drummer. Bango bakenda Olympia et bakenda Olympia panzani nga na répéter na Kasavu na binanga na country seroi na sala ba rep Nicole mère double ebi na sala ba répétition nga na ti vieille ko ya na c'est presse nga na pour via le binanso que no ba danser boyo à chaque jeudi comment on va on a parlé lundi mardi mercredi OK jeudi vendredi samedi dimanche jeudi nous sommes OK non na bité vient dans le mambo c'est kalinga lo biso ndenga na kamata na yekola drum na beta drum ti lelo na gaucher na za na beta ka kola kutela nga binanga mutu na banga raye drum à gaucher c'est bondo tukutani na nganda mo na Paris a CP la forte ya mbani to sali ba vidéo tout ça donc na yebi o nga nazali na yebi o nga naza ti mo na yebi o nga naza na quartier latin na mona to mona makambe belé ya rolo to rolo bango te po ngani ma so ba kanai ni kutana na te kanai pena mutapena aluka ba kanai wa selanga pena ba kanai bien ba ve ba no kembisanga ba somono dolce yo yaga keneso banini bu ya production ngala banana ba mboshi na promise musica. OK. Mboshi li passa na promise ya ba nani pati ba kaluji ba voilà na mutu na ngai Jolokis ya Jolokis Ringo Despi Bokato drummer wa daya ba ke donc batebele orchestre Al Pacino tout ça voilà président so via alobelo pepa outi Londres qui tira ba bem voilà donc ça na histoire ndu le pena kala to betela inde 3 wenge so ki mabiso pour promise na kimi sala ba wenge promise musique ba bono beta bo carton to la lisa wenge journée moko oui to la lisa promise la lisa wenge moni mboshi li passa c'est un chanteur mais na latino vera mbatia animateur yaki pena na so batandami boye Demingongo nani oyo Jolokis il vera nani easy ozimboshi pa batandami ba oyemba o mona pena kelo to beta wenge une fois batie boye to bana lever to sila lever to bima na biso wenge lo ba bano basimbini ya omona wenge yaka so yanduka kamba mo type promise panzana ka ba Al Pacino bazara na kati ba tutuka luji ba tebela ba la kati orchestre ba soleil tout ça voilà soleil azala na nani te soleil azala na promise te soleil nenga na yeko découvrir en face ya lopango na biso a répéter en orchestre na bar Rambo de tant orchestre panzani na tant orchestre ezana complet na zo soleil na kenaye na ne pena boy na soleil fo yemba so soleil akenda osuba na douche tanga zongi boy sama benga yo na chanter na yasam yo na chanter na po ya kota ngabite alikinika ya kota te ok ngana beke na yo senga po soleil akota pongala za mutema o vira mbara lango olinga mutu bo sekane bien mais na suka na sa o sekana a luka profiter soleil
aleka na la TV a démentir qui était tu m'as manga quartier la tête on va falsifier histoire pour Roi Soleil Ndima atika reconnaître que yom to yana ya asa loba i parti base voilà parti base na poto académie salemi so Soleil era quartier tendeni to tuni vie quadre un jour beaucoup tanaye ngam na présenter vie prise maso yemba bien Soleil ngam na yani quartier la tête ezaf da wela ngote pa ba futanga loti ba futanga loti boss Ibrahim na luka pa yebi donc ngam na give am brand de bodina to ke no na quartier la tête kuna ba kisi na ko sate bazaki 3 arcadiniero titi Soleil na kenda rep na taxi mais journal to bimam na makolo gare civile koko maleka preta yebi makolo tito koti inzialo diato panzi Kilimanjaro to bimi o chokotala ti na comme na répétition na sebo zelanga na kote na kati na obongisa baya bazinga pe libanda donc ndenge yemo awanga lango nzambe yemo mutayebi lobi na biso ndenge oza mais on a histoire vraie Soleil bagni maramba quartier la tête c'est moi qui avais dit que non Soleil na ba arriver nyo so na quartier la tête na génération wana arrivé à nani oyo et pataki batu makazi parce que batu to banoya wana bazaki no ba star pété bazo ya kuluka musala après bazo bazoki lumière après mais na yeli na bango bango to banoko ya moko na génération wana nani yeli na impactaki makasi malamoko du coup bourron pela tant bazo bourro ya na danse na kakoko soit beti bourro non bourro aya na gaz ya mabe après bourro c'est Savané de Picho ça va just elle Paris si on a ndenga quartier la terre pour Savané de Picho ba danse vire moi ça yaka quand on voiture on a voilà Mazda moi bleu qui n'est beau marché au moins on a qui na bon marché qui la chorégraphie na mona miette kuna oh ben oui ngala yebi histoire bon moi merveille ba makambo ya ma miette yo ti lelo fumo à reconnaître à bétaner les solo on a été que ya bona parce que le lot ça venait depuis quand même ine na biso le lot aza na ya foyer na ya na banane ba ko mais les solo les on dirait un peu moi ils un petit peu gênant par rapport na yi mais yo beta ki yo banda ko mona miette c'est pas mona le passé ya ça venait kasi pour banda so tout ba siko balons a deni ba président Sam babi ke Savana ba chorégraphie OK viera batinda ngana ke na relax ba chorégraphie na beau marché si on a bien ba boulule boule banda so to bina na Olympia na tout ngam na kinda à part ça ba improvisation na ya yimo wana mais ba chorégraphie à quartier la tête tout ngam na donc relax ça venait de Picho na parler na beau marché au moins sur la qui on a coûté cheki kuna miette voilà puis là c'est réalité voilà les passés donc ils ont wana yango moni arriver l'histoire va arriver l'histoire va arriver sur anane yana c'est arrivé sur anane bourreau mama le bazwaki na bango normal baranzela mona bourreau mama le normal mais bourreau nde muta aningisa pena bon faire épée ya rappela mon pépé bon fali ezali tant orchestre Zubes tozom komatisat via zo créer bango zo créer antenne na bango to encourager nani ye azo donc fali biso mona quartier temto vie mo muta a matisa a tindika pour ayaka neka ndenge mona ba musicien tout na ba vérité na bombate ah pour to vana na et pas mama miti to rakuna na congé mus na nga ngoyo na moni ba ye na master mo pa ye wala ngala moni na mama et pas mama mi ngala mona eteke na oshu les solo na beta ngote na mona na maki fallait banana maki na biso tanga ba na maki na moni mo montre na e mo chaîne ah mission za mo organiser na mo montre ne mo atia na mbetu na mo chaîne na e mo ba singani ngabi ah mission za organiser na mo ba tsoa mais na mo za organiser tout le monde ba tanta ke ki yo mo bu zana wana de mo do yo mo bu zaka mbolo mais mo na batonnet na kasi ancien enfant mystérieux vous en comprenez c'était de bal enfant mystérieux j'ai mon coup à poche boyan piaka yebi yango enfant mystérieux na mona presque ba entrer à batu presque tout donc na mona ina tala était massa c'est bon mais il y a que non ba zuimu tout ba c'est les sorties officielles na mona encore ba c'est là ça venait de Picho bourreau hein bourreau pela bien bourreau na mona na retour à bourreau à zongaki le mo concert mo ebetamara en son honneur voilà siko tasko vie ndenge wana vie quadra bokamata mutu moko ayaka lokola amiyu ayaka komankaka virambo
ol ba non déjà be faire ko so na potote confiance ala o so ki alingi yona yende bozawa na so monique na ke non dans un bon amour du prochain aza flatteur bablo retourna non o de ko vient na caméra te lo sala makambwana otala makamanzela place yo koma yango moni na talaki grandeur na biso tout place au ta quartier la terre na habité papi mongo diama yebi na habité na yena na ko décortiquer na expliquer valeur à Vérambo valeur ya Koffi Olomide président biso ndenge a diriger biso lelo tozolia bambongo bambatu babilo to somba somba pour na komba ko ozobe taper na sarcelle na banzemba Koffi na faut le bien na beta banzemba tu le ko fazo lié ça na lira pena na mbongo avec quoi so na bani pena que non na bani pena na okende oh bolo Koffi buke deux ans ngo et père na biso mais nga pona banzemba watu msuna na ki parla ngoti mais le quoi na kola na quartier la te banana ya banda 96 ti album avait 12 96 ti to koma lelo so babika tchétché chante Koffi na mati na yembi bo mbongo ya rara na podium ya na masa mo Frédéric Elonga so na yemba bo mona yena na 700 euros 1000 euros bamba biso non to kabol na orchestre donc baza bato viera mboza ba fan belé na vie au sakanate donc yango no moni na conseiller frère a bandela sous bêtise na taaki na TV à diriger vie pour la mamba poto via bima bato boni na mikile belé akutala baku ya ndenge na ndenge siko aza mukolo azo réfléchir hippodrome de Vincent Nizoya to tika pe suivre dormir na somme so aza pe kuna beta pe danger mais tchétché de bala na mikile na surprise kambo tila zo beta ngape na roya na ko sekoni la ngai eza mabete mais na yebi na leader na ko na mais pas vira mon azara leader te nazara pire petit na ye ya mo confia parce que na défendra vira mbo pour ni vie mutakoli sanga bo papa la maman na boité bien sûr mais vie quadra mutakoli sanga ba ebanga lelo tchétché de balle académie c'est bon mais c'est Koffi Olomide yango atana za na musika atana longwa suna onimba tabo suna ga no ni Koffi kuna boy na salanga passe il faut na ya na kolobela ngo po aza vie na biso faut respecter avion. Merci beaucoup. Mais avant, toi avancer, tu as un sarcelle, Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, partenaire certifié et avis de cette émission. Ropsi TDS, il est et il demeure toujours crédible. Merci beaucoup, Ropsi. Battez les bœufs les plus solides, very strong. Battez les bœufs, je te salue depuis là où tu me suis. Et quoi, on fait un propre tour de contrôle. Tchétché des balles, Tchétché des balles, après la sortie médiatique, na ba révélation yo salaka parce que jusque là les paroles d'évangile aux gens on a bible était nous beta ba révélation ya bandeko ba arriver et tout dans ba quartier latin est-ce que écrire froideur en termes de relations ya yo na bandeko msuso beta maso na bango neti par exemple ba sol ba fali ba bandeko msuso écrire la ko ba froideur dans na ba relation neni mo sayebi omoni muto so ayebika ke non nazara na mbatimi balé na koma nango 25 so beti so na kala sili kaka yango moninga na zongi sara batu na histoire ke non eza nango le passé le temps passé ne revient plus mais c'est l'histoire ne change pas ba changera histoire te histoire to go chanza ngote to yebi yango bien to vanda boy to mona boy net ngasko na beta ba vérité parce que ba masana tout ba pe na droit au répondre ngati ba kokate parce que babi ke non bakuta non bakoka ngate omoni ngane na zabo bakipaka ote to bakoka kote ça confusion te ça confusion te c'est-à-dire omoni ma na loba rezara vérité c'est ça le kuta nde basi batindela nga ba mambo salama bo tout on a la loba c'est la vérité tokenda Zimbabwe salama boy fallait akia yepsi Koffi boy to zonga boy soleil akemikili ba tiki ba zole mirage tout ba histoire tout. Donc on a la lobarizara réalité vérité. Ce que tellement pas la maille ba bi c'est plein bête puis na kati yango ezara pe na boy. Et puis ezate ko finga te ezara na betaka histoire ya le passé ndé tozala. Na kati ya quartier la te. Yango no monanga moi ba réagir mabe na ezara te. Pour mutu mota ko réagir mabe. Pour ezaba l'histoire vraie. Ozo mona ezaba histoire vraie. Habité. Quand on parlera de des balles, quartier latin fashion fait zéro avancé, mais les lots n'ont pas structure. Et on a l'appelé quartier latin, il y a Elkin, on a l'appelé quartier latin fashion les lots. Est-ce que tu trouves que dans l'avenir, dans la future production, on a niveau Yapoto par exemple, quartier latin Elkin, Barouri peut vous avoir un espace ailleurs pour s'exprimer.
parce que baza pe ah ouais ça ba talentueux au sakanate hein so na tali bandana sima ozo ba Cambodge ozo ba Mogatana ozo ba tout ça parce que ba baza vraiment aguerri ya ko sakanate c'est ça mais na ndenga Congo kuna nga c'est la mingi na GR33 bon baza na bango belé mais préféré nanga ils a GR33 et puis na petit nanga animateur Mukusambo voilà préféré nanga bango na bande coupé baza mais ba o baza awa o baza accompagner Koffi Olomide awa sincèrement baza na niveau ya rendement baza pe likolo makasi merci et tu bande ko kuna na insécurité te merci à toi Matope moni na nenga valeur a on a poto bat balinga bat bauti ki sasa soki baye na bako konda wana na ba ilongia mo souffrance wana ba sera poto balinga ba hôtel ba oui vous comprenez pour façonner bango et ça rabongo si ko mo biso bato ba la mikilia ba ko beta na bango to beta na so pesa nango bien mais ce que bana kino na bazala mo ba prière na mo ba kindaka ipesa mo mo pepe so ba memi bato asikape et ala makambo mais ce que vie ye mo ga yebi so ba beta na bato poto beti na so ba be ami ba misa kishasa a memana ya beti ba ye ba beti ezana différence mo rezawana muto auti na kin na mo ko mikani na lobia na mo longi mo boye ya muto ya uti kishasa na muto auti kin ba ye la sakina ba travailler mingi ba ye. Vous comprenez? Mais il aurait bien ça ko kima a na mikili. Bon mikila le pesa ngo mikila o kima te parce que poto yango eza sunde to ibaka. C'est pas dans un visa milai kaka. Non qui te dit? Un visa milai c'est-à-dire 4 ans, 3 ans, 5 ans. Et ça peut tout so bien on doit déjà un visa na donc. C'est ça. Ko ya mikila à tout moment. Ah c'est ça. Na jarwana. Mais ba mission au bozana kin na hippodrome de Vincennes via ça nos plaisirs yana bino na o sentir ngo via yana na ba mission c'est pas au kiba bokimira mais yo mo na ndé pote comme le mona atemona ki manza to songa sona vie donc vie a resang ça pena partie ndambo awa na partie kini ya ba resangana loi ezana déjà eza mamasia za wana ro ibindi ba ro diriger maramutu ikene dans les calmes puis yo na quartier la Tanzanie puis na quartier la Tanzanie qui master Mbetenge guitariste voilà bureau la bien boulero Mbetenge voilà binaki pire masalanga kati après Gesak Chipoi. OK. Pour Gesak Chipoi pe elle m'a via bien mais beaucoup manga bino de ba petit animateur ba boraté comment yo tchétché de ba yona ndé ngabi TV ngabi la comprendre raté exact musique eza ba biloko ndou les arabons mais nebra to zarana bino to rana na sarcelle na bande ba comprendre rao il y a aussi des anciens il y a culture pays vie au bosarana bango ah Bazali bobetana bango Bazali de Polka de Polka Drumer Ketchup na Indice nickel mais si ko lelo nepe Koffi Olomide na Félix Oise quoi lelo froideur mo recotipé en termes de relations entre bango Mbale ouais et là on a affecté bien noté yosko pire petit Koffi bango sko ba pire petit Oise ko bo sala mbo gérant onde ouais to gérer quand on lobby na groupe et ils ont qui temps ko sala boité je viens na ko sala boité traka de to uti musika to il y a qui temps na groupe mais problème aux ali je pas conseiller nga habité débat yo peso OK ba vie problème nga ezaka ke non nini président vela biso Mukwa Bongo ye kaka ndenge amona ki ayokaki bon akoyi pe ko tirer na ndenge na mibenda na coin tant que prêtre ceux qui a que non ba non vie quadratonga qui ici c'est réel nga garder ka bande na ici benda na coin au lieu que aya bon mais ndenge vient na so pe ndenge bimaki na écran aye mba moko a bimisi sortie médiatique n'était na beauté ya za légende était za légendaire ye azali ba ipsa nga zo tonga ngai soki quelque part na tula mboma soki ndeni tout ça voilà bon mutu mukonzi ayoka kalito imoko te faut yoka mato imibale eza leki azolo bila pe ya o selon ngani na analysaki yango wana d'autre part viendrait pas kenene ngo bongo na mona ina ba niveau na bango bazali wana akoke na on peut bongo te vous comprenez bon naibi ça fait 3 fois to beta na quartier la tena mona Félix Wazegwa vient na président Félix Wazegwa aya alata costume rouge ay ko tala biso pa o mo que non alela Koffi o mo président Wazegwa ko aza pena fan ya Koffi Olomide alela Koffi Olomide makasi so journal na mona ngamona moni ti to beta ngala titina na drum
un mot si nazo betanga la temi sur le hôtel alata ensemble à Cosima Rouge na Grand Hôtel avant diwana ti vekutu vermo mutola za na fo kaka ba massa ba musicien autour na tang ba kombo te vie ta femme taper ça la bien vie vraiment pas matin na podium à côté na katikati ba danseuse prête pas au bina yembia bini et kena normal mais après tiraillement on a deux monde en sous et comme on a Maïcha Park non sur la lisolo les a sérieux voilà biso ka na quartier la tête na Maïcha Park tout le monde dit bah réconciliation bah va des camaro eh bimi ko sa on verra moi simbi aibi makolo na aibi mandefa aibi makambo OK zaki dongo bongo te pisha pikadidi zingaya la aibi so na oloba na jise mavinga donc to côté sur na Maïcha Park ba vandi ba juste na ba pas eko kabwana sur le troisième tour en vie waze kwa yaki aye ko ya ba esa la réconciliation te photo beta nzembu mo nini au pire ba kuta na vie sous basangani ba beti au pire après au beta au pire tant beaucoup mi na mitia ndengwana j'espère que non vie waze kwa yemo pa lo ba que non tout on débité to kabwana mais car vie waze kwa yemo ko mutabandi aye soit likini kan lo bi que non te des abeto be bani et sili pour ba epsinga que non ba bien to nga non mutola su ba visa te boina bo est-ce que les adintés est-ce que Vérambo a revanda alba il était même PV boisé quoi soka yoka ki bongo soit on a gardé ka bande na esili c'est l'idée c'est long conseil na repesa yango wana alors et puis si bien te comme tiraillement et comme le ba presque partout bon ngape moyena na kota makamba ba vie ezate pour ba vie mais vieux quadra na yebi ke azana bénéfice monté à landango pas Félix Vérambo azana bénéfice monté o à Santa Pena qu'il faut gagner pas vient soiser quoi jamais kofika mutavana ni wazi kwa mutapusa na approchera mon liga mon sur bol pardon na lo ba vie vena biso alibi auparavant ils allaient dans OK mais pour le moment obiga makambo moi au moins na rolo ba ngité parce que tous ensemble tuko ben waze ka pousse envers quoi d'accord man bénéfice waze que zani bénéfice ko faire un bénéfice te bo waze quoi bénéfice les années bénéfice ne kasi yango moni pesi gazo ndenga ligi na TV ngana ko fito beba ni sus donc yeso ka yé bakangami c'est là kazo azongi donc et comme il lokola j'aime roboui parce que j'ai déjà ça la propriété ça il y a 3 fois tu content 3 fois c'est que pour le moment atika ne ve quadra za bo parce que ve quadra za le lo ke luka n'habite akena na somi bar kala wan to na quartier la terre to préparer album bo risanga kombo ba sirena via akena na répétition vi waze quoi na matete et le cap est normal mais c'est que pour le moment sur le talibien vera mon abi bénéfice à Hollande pas vi waze quoi exact na mon ngote exact est-ce que vera a gagné ni ata be waze kwa ego solliciter ata waze kwa lobi ke non solliciter et c'est pas Kofi ego sala ni je ne sais pas na mon ngote ve waze kwa za ve na biso mko bongo mais ve quadra ve za quand même yebikaka makamu ve quadra sala ve waze kwa talinza ka sala ngote mais ve waze kwa pas za makamu na sala ya danger na ignorer ve waze kwa te mais faut tara ikarwana yango yev ah te mon idole c'est Kofi Olomide tant on va idole na Kofi Olomide c'est que idole nga lo bango na pour na flatterie système à maître Renard vu au départ de celui qui l'écoute alors c'est là via quoi ça format joana pour y a zango et ça là et ça là à récupérer fromage na ninga sourire tu vois et ça na sens wana yango no moni ngana moni yango est-ce que na te vient mo pe na moni mama occupé te abani ko ba challenge ko na moni mikolo abana mama si ba vandi a filé téléphone à expliquer ba place à obeta vient que ne Côte d'Ivoire que na Côte d'Ivoire vient que na Afrique be après maraté tala âge Vérambo ça tu Londres tu Londres tu Australie tu Londres ko mama rifa tu peux mama rifa moté tu Australie non tu na Christophe Kazadi voilà Djibril Christophe Kazadi et puis Sandra Kazadi Christophe voilà masalangai Djibril l'ami du gouverneur Christophe Kazadi je te salue vraiment Antonio Namberon le grand bijoutier na Kasenda yimo epsenga pina kina de bal waze kwa za venao ko fi pas za venao mais yebara ni ngolo
on a Antonio number one le bijoutier mais on a là le bango vérité vewaze quoi na actuana azape président a diriger orchestre il fallait qu'il assez méfier les gars sur qui bêtise voilà après ndé ba kuta na ba phone jour musura pas appelé bi obenga ngati te ngana zana ba ngana ça ko souhaiter parce que na yoka ki boy mais na boy na wa yebisa pour vewaze quoi gérer quand ba ki tout kabwana te ngana vandi kana maloba wana toko kabwana te mais le quoi il m'a avec confiance à idole nae ayakaka azong ayakaka yimo akritira ima na mona jamais ko faire l'équipe ngala wasa kwa bolte ko faire ça la monde kaka vela so waze kwa mtale kaka ko zo courage bon étant que leader eza ba makambo ba musicien ba sala ba chanteur ba musicien normal ba ko sala ngo mais ko za leader au dirigeant opinion orchestre o le capo tchelo ya moni même partout dans TikTok et TikTokers nous sommes joués comme le rôle pour jamais ko rôle que des nings on a tes conseils j'espère que Viwana a le ça sur le rôle là pour confiance si ouais c'est confiance ça le bill comme il y a vu avec tout sur la bien sur bando vano ti aussi la vie on répondre les marmots là vraiment ça ba calculer ba contrat na ye ça ba calculer ba na ya zo boulé ba kamne mususu donc ba na vanda sozo ngakeno ah bo epsinga ni pona na amona des zongs ici donc on a 100 soir. Merci Tchétché de Bal, tout est bien qui finit bien parce qu'il faut na nabi qui nous autant molaité bandeko batalio lelo ba retenir nini ba programme na yo et puis biso to kabon na biso pour biso ya mutuya to zela kaka ba date ils la fixer et puis tout le monde a affiche officielle ya biso peto ya tout ça yango tout ça là pour moi comme on l'a toujours fait pour tout le monde. Voilà, normalement album nanga Epic Sana. Album nanga Epic Sana. Nazo déjà en vente sur Spotify, sur YouTube le 26. Nazo betana Auxerre. Na betana Auxerre ezali ba mindele bazunga to so sur email. Oui ngala be makambe chanza na même sur email ba comment ngala email ba bike non au ça la spectacle pendant 1h30. C'est combien? Ba artiste ba ya ba kitana garbo na même organisation et vous allez le 26 octobre. Na betana Auxerre. Nazo ba image tout ba blora tout no rien nango. Pour l'album nanga Epic Sana sur promotion pour le moment na salon promotion parce que na sala makambo na na commune à Paris na bunda na landa boina bongsa bela boya moni disque na na teka ouais on ça l'écoute au sein sur Spotify moi un cas écouter na compte l'essentiel na on s'est retrouvé en attendant na mais album na na travaillé très bien vrai disque même bien yo mokolo bakalanga présence nanga ebimisaka ba fleur ebele neti la caravane sorcière tango balongola ki ekindoki lelo nakomi nde jonker yo pesinga espace te chomboki la kobokola kokoma tali yanzi amour opesinga kofi eza ya face na banzembwa ezokoka te kolimentaire balampe ya motema na ngai bougie na tiaki na ndako ekoleli rideau. Donc le cambo betara Tchétché de Bal na Spotify bon mon amour et problème ba titre na nous amour et problème chanson champagne ezali chanson souffrance ezali papi mon diamant ba nze butu na yembeza na sur Spotify. Donc œuvre on na rozang ça œuvre té mais nazara pile petit avec quadra et puis on a confirmé on a hippodrome de Vincennes au monde on aussi ba batterie donc ça là na Cambodge il est lettre nyatabo pour tout le monde a vu dans ce grand prêtre grand can titinal campon yembaka azonga na batterie champion ajana zana wazo rappelle tout ma betara so ngai ba bina chichi o mpesa tourna o yemba tout mais longue pour la qui on habité bon on a hippodrome de Vincennes chichi de Bal on zala na père onyata vu quoi yemba chorégraphie ma moto est juste. Merci beaucoup Tchétché de Bal, tout est bien qui finit bien si là on a oh, y a très rapidement et puis on a des annonces là. Merci GG moko a poche boy en pia ka place aux ali na ebi ke mabanga o prétention régie ko kata ngote Antonio Nambewan le grand bijoutier yene mutu apesa nga conseil na conseiller côté avena so wazi ko nana ni Antonio Nambewan le bijoutier félicitations na bo sanité Nicole mère double je te salue place aux a donc mère double na Paris à Bambota trop sans oublier Neni Mosi na zingayala jise mavinga kala mingite na ebike babo wane au vide j'ai ça bien na bo sanité boss Ibrahim héros national de Lukapa na Lukapa na boss Ibrahim Bagaos Kebe na boss NT Pache Chifumani na PCP nani prêtre na ngai vient na biso directeur na biso Pasquale Bambo Trato na PCP na Papi Mouyaya azape boss Asomba Diama
na papindala na pesi mbote ya bato tout akamfufu ba mbote trop na bakamfufu na tout na pesi mbote Tchétché de bal azali donc na ok on est contact na c'est possible ouais pour la possibilité pour nous en contact nanga ezaka fo ceux qui obeti plus 33 obeti ka au plus 33 au 7 58 23 127 5 à la fin. On a numéro dans Paris Yangwana. So benga ina oyambo calmement to so la calmement dans le sens là donc étant que Tchétché de balle nazana pona bino bo manka avira mbote bo pesa ke ba fleur bo sul sari bien aza viemo asali belé pona biso venanga Koffi Olomide c'est moi Tchétché de balle petit nao nga mo biso ba petit no to zalive ceux qui mutaye ça ni ata ba mission to bazara la quartier la te ba répondre raté mais nga la oyaka ko répondre pona yebi bola mo nga la zone la quartier la te ils a refondi cœur. Merci beaucoup Tchétché de Bal. Marno Tunga, les réalisateurs mignons étaient là derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. C'est bien que année qui est aussi là. One day, ce qui opportunité de se présenter, pour Mbappé Koffi Olomide sur ces plateaux, parce que Mahamoro Bézé Belé, pour clôturer année avec l'artiste Koffi Olomide, des goats comme j'aime bien l'appeler. La sélection Nangaï, le numéro qui est affiché, c'est le nôtre en tout cas. Pour les marathons pour faire parvenir ma suggestion, remarque ainsi que ma soutien, on en a besoin pour faire avancer ce travail. Je suis pratiquement arrivé à la fin, je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.